Nazaine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bande ko balandi ya émission ezui la pesi bilombote bisika nyoso ezwami bino petika ete kimi ya nzambe tata eingela o mabota mabino parce que on a République démocratique du Congo pambate to koyeba te nini mozali bongo komoleka kasi awa lelo nde to kobeta mpoke to kolobala bosolo pambate bayi ke lelo nde bami moni ba oyo bazali komisala lokola bamona kate kasi lelo pelande bamoni poisa maye oyo makoleka la République démocratique du Congo pe bayi ke balongoli kazaka o balataki ya bonyama bazongi bato pona koloba ete ya solo moloka ye ekolo Congo ya libongo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo pambate maloba maye moko akokokisa yango te ali la maloba mibale oyo ezali demona tala demona ya République démocratique du Congo ye wana pambate video moko utai koloba la biso awa il fallait to kutala ntoku na ntoku na o azali kotinda bango metango to kutala ki akimaki makamayike alobi ekoyoka na tina na losele te pepe si pasi mingi na bayiki kongomani kasi sengo ezali po ete ye moko amonaki lobi ete na bandeko ya idopese na ba o bakumisaka ye lobi bazomelaki ye pe bamobambaki mabanga lobi basepeli na ye lisusu te balobi pamba te biso tokobundanira ba Rwandais oyo yo moko lobaki me boni yo ke kokutana ye na lolenge ya lokuko kasi bapomoli yo et puis mutu oyo ke kokutana na ye epai na ye moto wana nde ami fidèle ya Kagame tata mokonzi wa Qatar misolo miso ayibaka na ye ekolo wa ye atongaka nde na Rwanda bango na Kagame bali bongo baninga ya motema pe soki Kagame ayaki ezalaki bongo po moninga na ya bengaki pe na kati na bango bazalaki na projet oyo esengeli babanda kofinyole or wabiso kuna babimisa izini ya bango ya monene oyo esalaka makambo matali wolo ya République démocratique du Congo kasi bakozwa yango na nzela ya nani na nzela ya Kagame sikoyo nda bengaki Kagame alobi te tosi tokangi moto oyo esengeli totika ye te ya nde biso tokoba la projet bwa biso et c'est réalisé et effectivement projet la bango s'est réalisé parce que mwana mboka Félix Antoine Tshilombo apesi bango biloko basaki nango posa boeli bango te apesi bango bandeko sikandeke tozali awa boyoka bazali koyoka na tila etalo ba guerre esili topusani tozali kimia nzamba lola otangi singa penza malako oyo na ndimi teke na koyo kosumuka na kosalaka lisumu oyo ezali involontaire kasi le péché volontaire te po na moni penza ke l'âme qui pêche c'est celle qui mourra na moni penza salaire du péché c'est la mort na République démocratique du Congo pesi malako bayebanso baboyaki koyoka maloba oyo lobaka ke mona mboka Félix Antoine Tshilombo bazali yudasi tala lelo bango so bandimi yango bande kwa IDPS batomboki lisusu ya koleka pe ata moto moko na IDPS atikeli lisusu kondimela mona mboka Félix Antoine Tshilombo alite bango baso bapesi ye mokongo lobi tokoyoka makambo mususu po ete oyo esalamaki ezali oyo bande kwa IDPS bakokai kosala te ba regrette nkanda moleki bami pasoli bango na bango bami lobi te ya boyezala te ya boyezala te bandeko tomona te kaka ye moko aye awa lobi na kosigné te parce que Rwanda nde azobundisa biso mais déclarer guerre ko déclarer te bakei na Angola kuna Kagame boy koya batamboli bipai na bipai Kagame lobi na M23 ba se retirer mais ta la place bakei kokutala la Qatar et pas ya moninga ya Kagame ezali lokola bakutela la Kagame kuna kei kosala nini komo lombo bango lolaka komi lo bala bango ete bokosa ba congolais lokola kimi epesami
yo zali komi kosa yo moko yo kalisi loko kosa ba congolais tala ba congolais ndenge ba zomeli yo tala ba congolais ndenge ba boyi yo tala parti politique wa yo bandambo batikala ki ba pesi yo mo Congo balobi ya solo zali motote pe yo ka message ya bandeko bazali ko kufa ya bandeko bazali ko yoka pasi ya bandeko bazali ko nyokolo bango tongo bilo boko buka lo kuta kabu ya cha video ya message ya makafu kafu uti bongo na bandeko ya Goma pe ya Bukavu. Topesi mbote na bandeko nyonso o bazali ba Congolais nyonso esika nyonso bozali na mokili mobimba na diaspora pe na Congo awa Kinshasa na ngi boyoka sango oyo. Surtout je m'adresse na présidence de la République. Bandeko ngai nazali mwana mboka toza na Bukavu esika bitumba ezali nalingi naloba boye esika bozali kuna bino boyebi kaka ke Bukavu Goma ba rebelle bakangi epi bato bazali kaka kuna me nalingi boyeba ke toza na kati ya lifelo soko bomoni na tie Goma abattoir Bukavu cimetière des jeunes. Et la kisiboye. Bato oyo bayaki pona koboma kosilisa biso. Na Goma boyebi bien bazo boma kaka. Na Bukavu bazo kanga ba jeune ezala ngonga nyonso surtout na butu so balobi bayebisaki biso boza 24 sur 24 botambola na bino. Alors, Nabutu bakangi bino, ce n'est pas qui va enrôler bino. Ezali esika moko na kansa yo ka militaire sayo, kuna ezali na salle moko ya munene. Bazo kende kubwaka bibembe kuna, babomi yo bamemi yo kuna babomeli yo na kati wana. Ba bibembe mususu ti ero yo komi ezo lumba, donc ye komi ko se décomposer. Okotuna nani? Okolokela wapi bazoke bwaka ba jeune kuna objectif na bango bandeko peut-être bino boyebi te objectif ya papa oyo ndoki oyo Kagame objectif na yezali boye basilisa ba jeune nyonso surtout soki otanga il faut kufa basilisa ba jeune nyonso bongo baya ko remplacer donc basilisa ba bantu nyonso si mabaya ko remplacer bango na ba nilotike na bango bazali soki na ba Eritréen soki banani kuna esika nyonso bazali bango tu bazozela bakanga mboka ba déclarer que basali balkanisation baye kotika baye ko vanda awa sikoyo il faut basilisa bato programme na bango ezali basilisi basisa bato na koboma tanto na batonga tanto na biloko ya kolia bati ba poison na nzela nyonso mais nzela baza nango kaka sikoyo ezali koboma donc soko zaka na nzela otelemi otali bango boye ba miso ya yo na bango kutani wana babomi yo bamemi yo batomboli babemi yo basi bamemi bato ebele bakei na sale wana babomi yo batiki yo wana bakomi osopela bato soki matière nini soki olumbate boye soki na kosi bokosa la sirete botinda bato bakende kotala donc tozo sila awa président soki omeki kokende kosala kaka nebo sala ni na bino wana soki koyoka na soki nini yango yeba ke oteki bato ya Kivu nani oteki biso tokozala baumbu ya bato wana soko yebite na tango ya RCD ezalaka eyoma awa bazo fungola so munoko fungola munoko basubi na kati fungola munoko basopeli nani soyi na kati ya munoko mela donc bato bamona buale awa sikoyo bato ndingi bozoya ke bosala so koyoka na bino wana président Papa Chilombo mwana ya mama Martha mwana etu yokela bato ya kotoyo mawa biso yokela biso mawa awa eloko msuna ngina loba boye bawazalendo
pona nini tozo tuna bango pona nini bozo ya ko récupérer Bukavu na Goma te balobi bazo zelande permission e uta epa na yo président siko permission yango ezo zela nini po otinda yango ezo zela nini pesa bango bibundeli bosembo nazo yebisa bino ke awa na Bukavu batwana bazate basili na kosila bazalendo bazo silisa bango mesikoyo pesa ndingisa bakota na Bukavu bakota na Goma babenga na batwana makambo na bino wa négociation wana toboyi yango awa na Bukavu eza mawa toboyi yango video na sali yango bandeko soki okokomela mwana ya mama Martha papa to vote yo na motema moko toyebi ki yo ndeko sunga bien sûr nzambe akotia oloboko otika mboka oyo na maboko ya nzambe nayebi ki nzambe akosunga pesa bazalendo bibundeli pesa bango ndingisa baya bakota na Bukavu bakota na Goma makambo wana esila toyebi ke toza na guerre nini pekisi te ke tobeta Rwanda toza na guerre nini yango président na biso nini papa pona nini bokotika biso boye biso batu ya Kivu awa tokufi awa tozo kufa nzala bokangi babanke kangami tokolia nini surtout ba oyo bateya kabatei tokolia nini bolandi bandeko la bokebi bisika o makambo ezali komo salama peuple congolais to telema peuple congolais to ali so eloko la kobanga te pamba te bolandi kolela bandeko la bino boyoki ndenge ni basali komoloba boyoki ndenge ni balobi mwana mboka Félix Antoine Tshilombo tiki biso be pola nini o livrer biso pola nini lo kabi biso pola nini Félix na motema te e salama na ino te na ntomola mokonza boyete na mboka moko te nekolo moko te o bayiba melika balobi bako sanctionner Kagame bayiba melika bino be bayiba melika bongo bino moko tala tata mokonza ya bino ta sanctionner bango siko bozo ko senga comité international esa ila bino nini esa ila bino loko nini tala kasi mokonzi la bino makambo zo salati tala kasi tata wa bino ndenga zo salati sika boko condamner bato bazolo babananga baya est-ce que tokoye kobika la ekolo ya boye tokoye kobika la mboka ya boye tokoye kobika la mokonzi ya boye non et salamate pona nini yazali ko boya ko benga ba Martin Fayulu Madidi basolola pona nini yazali ko tshela biso kaka ba nomination bo moni ndenge bato baza ko se manquer na nomination ya mwana na yo a tsheli biso ça c'est blaguer avec la nation congolaise bande ko langai tozali na tina te kasi tolanda ne prophétie ya Nzambe ngai nazali le sengo pamba te oyo Nzamba loba yango eza ko s'accomplir nde sengo la ngai yango la pole yebi Congo ezali pa la kata histoire o Nzamba yebi yango malamu pe la zali koliki ete libération ya Congo ezali bientôt mais ezali pasi la mona mboka Félix Antoine Tshilombo ya kalisi ne bato ba ko kufa ya za ko zwa bomoi nde makile na bango likola moto na ye akofuta pamba te mokonzi moko ta ko livrer peuple le lolengo oyo to sengi démission Kagame alobi na ye kaka yende mutazali na maloba ya koloba na babemba nyonso bamichaki ngumba bazongi sociaux po balobi oyo likambu nini oyo tokomona oyo likambu nini oyo bana bosanrole te bokele kokufa pamba po ba obalekaki liboso na bilo bangola baokele kokufa enrôlement ni bokosala bokosanrole po na nini na mutu azo bomba bino te na mutu o azo livrer bino na mutu ayebi atatina ya bokonzi oyo azali nango te pamba te bokonzi ezalaki ya ye te mpe na livre ya prophétie azalaki te bokonzi ezalaki nde ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi c'est dit jamais vu mutu oyo ozolobaki azali ennemi na yo mutu oyo okende ye konégocier epuis epai ya moninga na ye katarien oyo mbongo nyonso ayibaka ya mboka na ye ezalaka nde na Rwanda atonga biloko kuna ya kosakala te epuis ndenge baza na wolo ya Congo yango lekei Rwanda bakosala lelo izini ya monene bisika babana kolamba wolo ya biso pona ko bomeke bato babiso poete bango basi balongi likambo yango
Lobby to lobby okuna. Balkanisation ça qu'on se prononcer tout haut. Bakati Katanga. Lobby tokoyoka Katanga comme capitale. Lobby okuna tokoyoka bamboko basi bazui. Siko nana ko bundela ba congolais. Mais ngai nazali koyebisa na bino bo s'abonner massivement la chaîne de Libération. Oyo ezali chaîne oyo kolongola bino na boumbu. Oyo ezali chaîne oyo nza kombanda azali koloba. Oyo ezali chaîne oyo etelisaki bino bosolo utali bango kasi lelo la banze boko lika lisusu tembe ezali te. Po ete oyo etikali ezali bobele bino boyoka malako bakoleka awa po ete kolo ya biso ese libéra mais po ete kolo ya ngai na yo ezwa kimia équipe pour la terre les États-Unis d'Amérique mana nanga la kunya dolanga les États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre toteleme ba mama ya moto mojali ba mama missionnaire na plus 32 la mboka nitababe ifoko moto pe bakoko Lumumba Guillaume Ngangulaou to fanza te ce n'est plus le temps soki nzamba lobi likambo nzambe akosaka te nzamba lobaka ya solo Nzambo yo alobaka ya solo Nzamba Jean de Dieu Nzambo yo alobaka ya solo Nzamba la gloire Nzambo yo alobaka ya solo Nzambe nanga Nzambo yo alobaka ya solo Nzamba Congo Nzambo yo alobaka ya solo botala lelo bokosuka wapi alobaki ya solo bapona chilombo te bomonyango alobaka ya solo pe azala elite bomonyango alobaka ya solo tala yudasie ateki Congo alobaka ya solo ya Nzambe Nzamba Congo alobaka ya solo Nzamba lobaka ya solo Nzakomba folange itungia ayebi pourquoi il fallait que Martin Fayulu m'a dit d'être la président ya Congo tinezalaki précipitation yango boni Vital Kamerhe lelo abimisi makambo ya motuya malgré tout ye pas ça participaki mais alobi na ba congolais bozo yeba te bokitana bisika bato bazo kufa bongo bino boloba bozo la bandela libanda be bato ba souffrir yango to monyango alobi il faut Félix Yemokonda se prononcer ce qui Félix a se prononcer te bakoboma bino pe bakoma na Kinshasa bomoni eka mabe apam bosengele ba chef coutumier ba boma ye pa ke pa ba musulman tala lelo Congo bato bozo mona ka kolia mais bozo mona bato te mokolo motalia kanguma soki ngando asepela mais mokolo ngando ekolia moto pesa ki elelo kalate tokolela pour vengeance de l'Éternel les osala makalate dialoba ki bobo yaki koyoka nda talisi bino nyonso bozaka ko andirsi mitema na bilo kalate peuple congolais merci encore une fois la bataille de paix merci pour se prononcer bo bombi li bumwe toboki bo panzi bolobi te ya boyezalate c'est que toi ba traître le peuple d'abord to sali angote to même état de droit to sali angote kaka bokomo okenaka katanga mais ya lelo pa bolobi non niet to boyango to koyi ko ndimelo ko esalamité cela veut dire oso boma biso po la biso pe tozo kufa bande kolanga soki na talisi bilo ndenge balakisi salité ya bamboka la biso la ba province la biso bokomiyo ke la mawa bokoloba o eza pays riche salité bandika la ville province à Kinshasa bazui Mbujimai bazui batamboli so boteli ba salité wala boleli bolobi o le kamunini talande ba osakala biso bongo talande ba osakala biso bongo papa aza faible bomba la rata sima mikonga bana po bala basale loko donc oganga ya babemba ya babumba ya batu nyonso baganga ki wana bososo po lelo bomoni yango c'est quoi pour l'année bosa ko se révolutionner te binope pour l'année il faut bolongwa te bosa ta quelque chose de bon bo se détacher bosa pe la bambongo na bino parce que bino bosa ki trop sérieux ke bokobunda mais tala c'est quoi place ba memi bino de bateau là baso ko kota la pète ndenge nanga lobi et c'est vrai baso la barola ki chasse la pète parce que mutako bunda za te mutako lobaza te. Est-ce que Vital Kamerhe avait tort de dire que Bemba Tabo Lobi bon beaucoup échoué? Ayebi très bien. Ayebi makambango bien.
parce que bango bato basala ki pouvoir ango peuple congolais qu'il aime génétal otake tu mankane ko to bokla le konde fam pekato bokula ka ikala partout bozali ba résistant ba combattant ba patriotique ba patriotisme ba patriote biso o toza la souci toza l'esprit patriotique pour nous défendre la nation nabiso. Nous sommes des patriotes pour défendre notre patrimoine. C'est le temps. To sangisa mayele makanisipe misolomi biso na énergie to sunga mboka parce que batu bako kufa. Bolandi bino moko. Batu balela boy na mboka nini pe mutapesi bango mukongo. Parce que le secours de l'Égypte n'est que vanité. Tout oyo mwana mboka zo sala ezali ka kote kabiso. Azali kote kabiso. Boboya ki malako manzambe tala lelo bomoni yango poisa. C'est quoi to koyo ko songa te biso so bo s'abonner massivement à la chaîne Libération. Bokoyo ko soutenir tes œuvres de l'Éternel. Pour lobi bo sala batu malam. Parce que oto lobaki boboya ki melelo bomoni yango la misu. Kenzamba ko sakate. Likambu ya mwana oyo étudiant oyo bouche bée c'est que là ntima makambo papa tchenti c'est que dalobaki ba radio trottoir ndiza la vérité ba bomi étudiant oyo bako kangisa pe ba parole na munoko bako kangisa pe ba intimider ba étudiant mais ngala ebike ba étudiant ba intimider bango te naza kozela bilo ba étudiant ya IPN na ebike ba intimider ba étudiant te eza force moko brave nazo zela bilo bo se manifester. Na rotina no banongi bon ba memela biso ça ezo ça la passe hein et les singa hein Nathalie Péa lobby oh Congo yango Kabila lobaki je connais les Congolais balobaka mingi kasi pour la faisabilité ti j'aime Kabila avait raison alobi ayebi ba Congolais très bien mais ba Congolais to la tsabango ke ba yebi bisoté bayebi nde bato na bango o basala kala bango ba aventure mais biso bayebi biso te. Alors partout biso tozali ba diaspora to sangisa misolo ya la Kinshasa to sangisa misolo to tinda la Kinshasa ba kinois ba telema parce que bala bazo telema eza passe ba se manquer la biso boye eza passe ba comme sakana biso boye eza na passe humiliation o so bilo bo mona ngote. Est-ce que bato ba bomanga ennemi nanga ennemi ya bala nanga na ko négocier na bango peu importe bato ba ko benganga et pour bazo benga na terrain ya baninga na bango je suis allé pour faire quoi na dorloter bango na sanjo la bango na kumisa bango papa Denis na neto la bango parce que liboso la bango na koloba te soki liboso kutu ya ba président ebele bazala ki wana président Kenya lo bala bilo de quoi et moko c'est pour le ça ki bongo liboso la bango mi balé baninga ba intimider ki était. Et là, on a malonga ya lobi kuna soka lobi bozwa te. Akende ko pesa bango pa lo babo salo kwa kimi ezali kimi ezate bango basa ko avancer basa ko boma bolandi. Alors mboka nini otoza. La peur doit quitter nos esprits. Biso toza ka ko sensibiliser. Toza ko yebisa la peuple congolais ke bo telema. Vous avez le droit ko bundela mboka na bino. Vous avez le droit ko défendre patrimoine na bino. Mouta bangi sabilote parce que ce qui se fait maintenant c'est la honte de la République démocratique du Congo. Engala ebi ke mokonzi ya malonga koya. Et tokoyembaka lisusu Zaïrois dans la paix retrouvée. Peuple uni nous sommes Zaïrois. En avant faire plein de l'unité. Na ebi ke imna wala tokoyemba yango lisusu. Imne na biso wala lo kumu tokoyembaka yango. Tokolongo la dressons nos fronts qui étaient lota courbés. Mais na kobundande. En faisant la guerre pour libérer notre patrimoine. Nous sommes sensibilisés, nous sommes conscientisés, nous sommes l'éveil patriotique, nous sommes le peuple congolais na bolema. Mais on dit que la vérité. Nous sommes les mais les actes prouvent que Félix Sazo Kokate et puis ils allaient bilembo ya temps ya souka ya ko la que fin de toute chose est arrivé parce que soka bande kokoka na bilobela na epela arrogance na e mbalinga ke na katarte mbalinga ke lete balingaka kele ko gumba mela bango te tala lelo ndenge to cholami tala lelo IDPS sosui
Et le jamais de la vie makambo to konti mangote. Mais biso to sengi la peuple congolais. Bomo ina misu nini su bozozela. To tele matolo la batabilobela. Eza sur la sentiment te oko soutenir eloko nini. Eloko nini oko bata malasima nango parce que eloko malonge zate. Liwande yo zozela. Et ako kuta opena bomi kufeli. To il faut se défendre. To yo kabande ko la biso mawa. To se mobiliser, to se sensibiliser, to se conscientiser. Assalamu alaikum na mama Jawa. Na ba musulman ngo bona South Africa la mboka ya Gilompenga. Mama ya moto bojali moto bozima mite. Maman Célestine na papa Alfred na France. Na papa Michael plutôt na France, papa Alfred na maman Clarisse. Na Canada ba mama ya Canada ba papa ya Canada bande ko nyonso. O boza la Suisse, bisika lo so bozali. Na yebisa ki bilote na Maroc, maltraitance wana eza pour l'année. Parce que tozo kokate ko tombola mongongo. To beta gâchette ko. To beta gâchette ko. On est humilié mes frères et sœurs congolais. Pas jusque là. To koy continuer loko yote. To koy continuer loko yote. Ah nzamba lola nanzimi penza ke on se manque pas de Dieu, c'est que homme aura semé le moissonneur. Dans la moisson ya Félix. Poka kandima ki ko trahir ndeko na ye. Tala lelo. Tala lelo. Mboka eza ko kufa. Eza enseignement oyo tout Congolo yeba iseka lo sozali. Jalousie, haine, calomnie peut faux témoignage ko boma ondeke Congo zo kende lelo. Vous croyez que humiliation oyo eza ya ba Congolais te? Baza ko humilier Félix parce que oka ki voya nzambité. Yango moni aza boye eloko moko ya malonge ko salama te. Aujourd'hui, c'est mon cas que la Martin Fayol m'a dit de mettre en raison de ma gloire. Tout le monde les considère maintenant. Ceux qui parlent de fraude, mais ne veut pas. Alors, il toque na polele. Toque na makamno sur la polele. Mais guerre fait si la dans l'immédiat. Je veux que bino bo sala parce que zambo ka biso boyaka ko toko la boyaka ko zwa mangoya wa. Boyaka ko zwa bino kwa biso et comme ya bino. Mais bon malisu se belé à bato peuple congolais comme katanga tanga ko kimaka ta la mo pepe. Azo kele ko tutala ka membo keza ya yemoko. Pande ko langa to sukisi. Likambo la biso ezali ka moto asala mato ya yoka. Totelema. Ba congolais bona pointe noire pegi lomboto na Sibofo na Brazzaville bibichi boseko bozali ebele. O boza ko se révolutionner pasi na makambo ezo salamela bino. Tozali ko benga la bandeko. Tozali kolela, mais c'est le moment. Tosunga Kishasa. Pointe les mains. Ce qui te bundi te bande kolanga, to kotika la cause indépendance te. Ba patriarche ba bunda kiti. Ba ozaki mais pourquoi pas biso pour histoire pe babanga. Congolais lelo ba bomio na lotoko partout ozali la bamboka nyoso kendaka. Ozaka bemi we. Basi masanga mbongo yo boni vie suki wana. Si vous avez $100 comme mon grosso, mozo bossa la ke vina onde bazo baby sala bala na ya bankoko la yo. Au lieu s'arrêter dans biloko wana. O bundela na ekolo ba changer pe au combo. Ba changer au combo. O perdre identité na ba crédibilité, na ba valeur. Bazo bamba kabilo ba combo. Ba fainéant, ba incapable, ba idiot, ba insensé. Bazo pesa biso ba combo. Oye longo ba na biso te. Mais faut to longo la kazaka wana. To za la baktime. Baktime boka ki kazaka wana tanga oki Christ azoya. Biso peto boka kana kazaka o balati biso za kitoko te. Goche Boulay moninga eshika M na France. To longo la nanu ko le number 1 océan de la presse congolaise to bunda bitumba. To se conscientiser, to se mobiliser. To bundi la nation congolaise. Ezali passi. To longo la katia intimidation ba arrestation inutile. Bozo bote la biso ba loi o ezala te la mobeko likondi la biso. Bino moko bozo bafouer constitution ya mboka. Bozo tosa yango te bozo teka mabele. Hein? Bozo teka peuple. Bozo ngise biso la tango ya chipo chipo ya koteka mboka. Bamboka la biso bazo kanga yango tozo ko récupérer te. Mais tozo que les verbes bango ko bondela ka bango. Parce que tous sommes incapables de défendre le patrimoine à biso. On en a marre. To bunde la mboka la biso. To bunde la mboka la biso Félix a sauvé biso te la biso kabilo ute ibandel. Loko la bozo boya yango bozo so soni oyo. Yango ba kande zo bomabino. Mais soki boyo kelinga to ko bunde tumba pe to ko longa. Na banzila awande
na suki silanga ba programme tangola no bondi ya botarde bono tayer monsieur kokomela bino maman dangola la mokiteno Florencia Matondo Mido. La patrie ou la mort nous vaincrons. La peur doit quitter nos esprits, c'est notre patrimoine. To bunde la mabele eza sacré. Eza sacré. Eza sacré. Makabaka mabelete. Je sais pas ba chef coutumier la biso. Bangolo so bakoma na ba oka soifé d'argent. Bangolo so basile la bango makasi. Kabila botola ka ya bango yango. Ota Kabila benga ka bango loka liboso luka pouvoir na bango. Apesi bango mbongo. Bango bateki bokonzi. Yango zo mona mabele bazokoka ko défendre yango te. Nzela kutu ba banda bazo mona yango te. Tala nde ba osakala kala bango. To bengi bilo ba chef coutumier awa. Nenge botelemi awa. Po Kagamaku akufa. Pour Vital Caméra, ça c'est manquer avec des gens. Pour baser la valeur, tu as des bandeliers à fungo la tête. Ils allaient pas si peu marois. Monsieur Tossala qui m'a ma casse, il a rappelé Bino, que ma belleza est Bino. Vous avez un chef de terre. Bon bunde tumba. Mais la moni boyo kaka papa on a été. Allez la cabine, le bibino de ma colo ma belle batte kaka ma belle te. Botel ma bo bunda bo sala ba miracle ancestral bo sala ba pouvoir na bino na bo bimisa yango pouvoir ancestral pour na ko kende ko détruire batu oyo bazo bo mabande ko la bino na ba mabele na bino. Il y a des chefs coutumiers toza na 450 ethnies na sous-ethnie mais bozo sa eloko te tigem po bolata ba veste bo simba ba nzete bolata ba boxalino bokoma ba patron et voilà aujourd'hui bo bossani coutume bo bossani pouvoir na bino ancestral. Ils ont joué le rôle. Tétande bazo kota bazo boma la bilo bazo boto la bilo mabele bazo boma la bilo mo ba chef coutumier. Mengala yebiete. Na yebiete ngana yebiete. Na yebiete akotelema akokota likambo ya bana Congo. Na yebiete ngana yebiete. Congo eko se libérané mais bino bateki ya Congo. Talanzela bozo kende. Merci Nakabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci la Pape J, directeur recherche stratégique. Moi la mère de Bruno, na Autriche. Nzamba Zala, bilobo partagez l'émission, bo like, bo tchaba commentaire, si je sais pas, j'aime, bo s'abonner massivement. Bo panza l'émission, lik makanaki prisonnier de Jésus. Et ya Nico Tamutunga, Clovis Tamutunga, bo za tel mebele, ba maman, ba papa. Bo s'abonner massivement à la chaîne de la Libération.